je n'ai besoin de à cause de moi image wana ya lokolo pas so voulait que ah là type azan normal mais to moi que ndeko na biso azan handicapé ya lokolo azan handicapé ya lokolo ne to moi image pas je n'ai besoin tout le monde azan handicapé ya lokolo donc c'est un peu ça c'est-à-dire qui problème alors bah activité Alors, nabane okansaki un jour pe nakoko se rétablir normalement le rôle à bango pona comme joueur à football. Donc voilà, loko ezalika na mutu na ngai yango wana me nazalaki complexité. moi musala ça ceux qui ont encouragé na musala ça oyo ya mabe je pense pas que ça mabe soki obiki non ndeko na ngai zwa mashine oyo bakisa kuna epai na yo kuna zwa ata quoi babenga yango so nini oyo nini unité centrale oyo tia kuna epai na yo kuna vraiment ekoencourage toma quelque chose na yo po te bureau efonctionne malade il faut za bapapier ozala bacartouche tous ces trucs là c'est malamu mpo na ye to soutenir baoyo baza ya volonté to yede baoyo baza ya volonté c'est ça okopesa motu lelo alie esili ye mpe evide mba moko handicapé mingi boza mingi néglige nayebi te message ne kopesa bato oyo baconsidere bahandicapé te na bafamille na bango ya baquartier place bovandi vandi En tout cas, eloko nakoki koloba peut-être biso mo bandicapé tosalaka ete tozala négligé par rapport ya ndenge olobaki ya kimandicité. Nga personnellement nde naza boye naza toujours moto nazalaka na bavision moko lointaine. En plus nasoutenaka toujours bato baza kolite mpona l'autonomisation ya bandicapé. handicapé et puis les valides babanga mingi handicapé ah mutema mukuse ah bango ezaka bien te bazaka brutal alors itaka na handicapé relation ezaka entre ba valide ya malamu mona bango mpe compliqué basemokana na yo ou comment Non, non, en tout cas, vraiment, de ma part, bato tout na fréquentant na bango ba valide, tozaka bonne relation, kutu bango nde bayaka en aide na biso, parce que senga même sous komema biloko ya poids, biloko ya kilo, tout ça, bayaka vraiment ko aider biso. Kasi vie na natonya wana posa bolingo bamerike balobinga no tobeta tour na planete Venus Mars pe Jupiter Ousmane bamama batata bandeko bana mikolo mpe baleki boyebake towana site ya sika towana site na biso ya sika na nkombo ya Sylvie Mode TV officiel bobukana te boya ebele nga deja nasila sabone boya ebele bobukana te tosengi bato basabone ya mingi na mbote bato nyonso surtout oyo balingaka mingi émission parlons les handicapés eza le seul et l'unique émission oyo ezala bon présenté par fils de l'homme Rodrigue Buzut BZ toza toujours to bahandicapé to présente bino bahandicapé ya différentes sortes oyo baza awa na Kinshasa alors lelo namina mpe to na ngai ndeko na ngai mpe aza handicapé je pense bien bokomona ye akobeta histoire na ye boyoka baactivité asalaka badifficulté amonaka chaque fois que tosaka chaîne oyo tosaka émission bahandicapé oyo juste tosa bino ke handicapé aza capable osala eloko nyonso il est capable de tout mpe tonéglige bango bominimiza bango kosala so eloko ya te je pense bien ezali ndeko na ngai awa beka triple option enfo la caméra tomona ye bonjour Bonjour, boni santé kimi ezali nango. soko se présente kombo nani Kombo na nga Dimbu Ronel. papa dimo ronel nde tomoni plateau na biso tolo mingi bahandicapé ya chaîne na biso mpe na émission na biso oyo papa dimbu kosa biso histoire na yo ndenge okoma handicapé. Oui, merci pour la question. Bon, ngai nakoma handicapé depuis 1990, na âge ya 3 ans. Ezalaki suite ya épidémie ya polio oyo ezalaki na mboka nde efrapaki ngai nde yango nakomaki handicapé. Donc après wana nde okomi handicapé mbala moko. Oui, c'est ça, nasibisaki baétape ya baintervention chirurgicale notamment na CRHP na 1990 wana nazalaki plâtré et par après nazalaki kolata orthèse oyo epermetaki ngai nazwa quand même efficacité ya kose déplacer seul. Donc eza nyonso elekaki na 1990. C'est bien quand même bapaka basoutenaki au jour wana donc je peux dire na époque wana ntango nyonso tozala difficulté wana.
Oui, oui, en tout cas, parents, y compris même grande sœur nanga Philomène et Lucie Dimbu, bayebaki kotika ngai te, bazalaki vraiment nanga ensemble, bazwaki pena soin nanga. Ah, mais je pense bien que nous négligé côté parce que ceux qui ont comme la vie handicapé, comme la difficulté, monsieur soit bara ah c'est important c'était à ça ni na contribuer ni mais quand même mieux de beauté d'acio, ba camarade ba qui m'a quitté, ba tu as ce qui m'a quitté. Vraiment, nazalaki très aimé, en outre la famille, mais na quartier, na ba camarades. Donc, différence ezalaki te. La plupart ba camarades tozalaki na bango baneko considérer te que nga naza handicapé. Donc wana osakana bango bien, donc bango bandeko espérer que nakotambola lokola bango normalement. So de yo moko est commis vraiment handicapé, senti que ba masa nanga baza batambola normalement mais nga comme na défaut quelque part dans le colo. Personnellement, et bon sonde na mutu bon Nazalaki complexité devant bango surtout, mais souci ezalaki que parce que na quartier tokolaka tolingaka ma football trop. Alors na bande kokanisa que un jour pe nakoko se rétablir normalement lokola bango pona comme joueur à football. Donc voilà eloko ezalaki na mutu na ngai yango wana mais nazalaki complexité. vraiment tu vas avancer l'émission biso na pesi mbote bato nyonso tu na mama la kuni madère mama Sylvie Modi mais na motema bondamu la présidente ya Asbel Sylvie Bolingo Sylvie que bon handicapé ya Asbel moko oye moko vraiment tchango en place pour son handicapé yeza parti Allemagne kuna mais à Kinshasa azang sakate ko son handicapé vraiment za toujours proche handicapé na pesi mbote place bon maman maman Alissa de Aline Maman Alicia, na pesi mbote na Hollande, na pesi mbote vraiment. Na pesi mbote makasi na mutu nyonso tout o bi émission parler des handicapés. Na maman na nga Blandi Machanga, na pesi pe mbote place aux alliés vraiment, bien surtout mbote moi de la presse congolaise. Tozani AWP ensemble toujours na ngai. Toi avancement mukie ndeko na ngai, na histoire betwana il y a un tirement handicapé. Je pense bien, je n'ai besoin de à cause de moi image wana, il y a le colo. Pas me souvenir qu'il y a là type azan normal mais Thomas qui n'est pas biso et azan handicapé le colo, azan handicapé le colo. Net moi image pas, je n'ai besoin tout le monde azan handicapé le colo. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire ça qui problème. Alors ba activité qui handicapé ba mingi bande économie bakenda ko senga mingi bakenda ka je peux dire vendredi dans le magasin kosenga mandicité wana tant que pour ça personne avec handicap ça qu'on ndenge nini Vraiment eza acte moko ya koencourager te parce que bayebisaka nga toujours que handicap eza eloko te koki kofrene moto na vie. Donc acte oyo bango basalaka elingi olasake baza baparesse baza na volonté ya koluka te baza toujours na esprit ya kodépendre epai ya bato. Alors eza eloko moko ifo tobanir yango. Donc nga nazalaka contre bango. Bien sûr okoki kokesenga une fois deux fois mais ezala eloko moko habituel te continuel te. Donc il faut koyeba ko se débrouiller na vie parce que lelo ozosenga lobi ya mosusu okende bakopesa yo te. Donc de sorte que na yo moko yeba que non il faut nayeba ko débrouiller na vie ndenge nazo vivre encore, c'est ça. d'accord na le peut besoin très très capital il faut bien que le biwana ya cause ya ko na commandicité te on va débrouiller moko alors il y a que tenir vie ça là ni na vie Donc nga naza informaticien vraiment naza makasi pe na ma etali bureautique. Donc jusque ndenge ozomona abwe naza pratiquant nango travailler na bureautique moko to créer take na ndenge tozo débrouiller na vie mosala eza nanu te mais l'essentiel ke oyo connaissance oyo toza nango yango tozo tya en pratique po te bako gagner un pain quotidien disons. à part bureautique ni sosalaka naza pratiquant ya basketball sur fauteuil vi bomwana na ngai nalingaka mambo ya sport mingi malgré nazalaki na makanisa kozala footballer mais nzambe apermetaki ke na embrasser sport mosusu donc eza basketball sur fauteuil oyo naza kotravaille nango ti lelo d'ailleurs toza na bacompétition à venir tozopréparer. Vraiment, notre message vraiment à lui aza informaticien il est bien spécialiste en bureautique so bandikapé basenga senga opesi allié sili de bionso ayiso asengio opesi allié donc kobaye mais ndeko na biso mo aza awa aza informaticien moi musala ça ceux qui ont encouragé na musala sala oyo mabe je pense pas que ça mabe ceux qui non ndeko na ngai zo machine oyo bakisa kuna pa na yo kuna zo ata quoi
babengango so nini nini unité centrale oyo tia kuna epai na yo kuna vraiment ekoencourage toma quelque chose na yo po te bureau efonctionne malade faut zala bapapier ozala bacartouche tous ces trucs là eza malamu mpo na ye tosoutenir baoyo baza ya volonté toyede baoyo baza ya volonté c'est ça okopesa motu lelo alie esili ye mpe evidemba moko mais soki opesi ye eloko wana opesi ye mosala wana asala yango je pense bien ya kobosana yo te mpe eza bendiction mpo na vie na yo moto osala acte wana alors yango nayebisi motu nyonso surtout wana émission oyo à travers parole handicapé ndeko na biso aza ya volonté c'est-à-dire travailler déjà c'est-à-dire ya teke avandi na ndako azozela te a déjà travailler déjà mais aza badifficulté je pense que oka badifficulté ya ye moko aoloba ngo nde ayebisaki nga mais ye moko aoloba ngo bandeko na nga mosala toza na badifficulté nyonso na kati na mosala oyo osalaka bureautique wana bon biso tu toyebi badifficulté ezangaka te na vie ya bato mais mosala oyo tosalaka ya bureautique boyebi ke eza bamateriel tosalelaka lelo ekoki kobemba soki peut-être oza na bacapacité te ya kobongisa yango okoki mpe kofanda kotravaille lisusu te donc badifficulté eza ke tokolobela courant toyebi ndenge gouvernement azobunda mpo ezala na efficacité na yango mais eza mpe parmi babiloko ezosala destruction ya babiloko toza koutilize notamment baimprimante bamachine ya photocopie tout ça bamachine ya plastification ezobebaka donc badifficulté vraiment na koloba yango wana mosala tokokutana nango parce que ezosenga ete tozala na bamateriel mo ebele soki oza nango moko mibale oza na badifficulté ebele ya koservir clientèle oyo ezoya envers yo donc voilà nini nalobaki déjà ke badifficulté ezanga te ya bulonso même nga te na chroniqueur boye badifficulté ezalaka ti tozango toyebele surtout anta moïse de la presse aza nanga awa tozango ebele mais tosasotraka toujours basoutien bino opesaka biso wana mpe yango oyo efortifiaka biso donc c'est un peu ça alors quoi imprimante hp eza combien kuna ya poto eza combien msu tozango tomecoa magasin laptop eza combien msu ozala yango mebetango kara eza combien so tindeli ndeko nanga awa tia carton tindi ndeko nanga awa atia mosala na ye wana eza mabe moi je pense pas que eza mabe te eza bendiction mpo na yo même na bato nyonso tu oyo bazosoutenir mama Sylvie bato nyonso tu oyo bazalaka ta asbel wana bato tu oyo bazalaka ta whatsapp mama Sylvie so oyebi bamessage topesaka bino chaque fois wana ya teke mpo tosengaka bino non bosoutenir bandeko na biso badifficulté wana yaka ozwi engagement kosunga moni fosa na volonté parce oza volonté osala nyonso wana ota nsima te ota nde liboso oko osala mpo bénédiction na yo alors ndeko osala mosala ana don wana déjà asala yango mpe déjà mais badifficulté eza mwa ebele imprimante eza combien machine ya photocopie eza combien ebiso oza nango na ndako mpe cartouche kapte beba efali nango ekota poussière so otindeli yayo eza mabe sa différence nango eza ebele à chaque fois donc tosengi bino vraiment bosoutenir ndeko na biso mission oyo juste ezalaka mpo bosutongaka bato bobakisa implice epa bato alors c'est pour cela tosenga bino nyonso surtout bamama na biso wana oyo boyebi ke oza toujours proche mama Sylvie toson bahandicapé badifficulté ebele bapoma ebele na ntango oyo navandi mokie na bahandicapé namoniki baza badifficulté ebele mingi banégligea bango mingi baconsidéraka bango te mais biso tozwi opportunité wana à travers mama Sylvie tozwi bakasi wana ya koaffronter handicapé et puis on a compris beaucoup de choses oyo bahandicapé baza nango vraiment bosotonga bango eza malamu mingi vraiment alors ndeko nanga bino mpe bahandicapé mingi boza mingi négligé nayebi te message nini okopesa bato oyo baconsidère bahandicapé te na bafamille na bango ya baquartier place bovandi en tout cas eloko nakoki koloba peut-être biso moko bandicapé tosalaka ete tozala négligé par rapport ya ndenge olobaki ya kimandicité nga personnellement nde naza boye naza toujours moto nazalaka na bavision moko lointaine en plus nasoutenaka toujours bato baza kolite mpona l'autonomisation ya bandicapé alors bato oyo bazosentir ke baza délaissé négligé nakoyebisa bango boye il faut bazala toujours fortifié parce que kokonte epai ya bato eza toujours eloko moko ya mabe donc mais toyebi ke toutefois faut chacun de nous a bénéficié bolingo ya libota na ye bolingo ya bato balingi ye tout autour donc voilà pourquoi mais soki yo senti que oza lésé alors fortifie-toi donc kolinga te se laisser faire okende kobwaka na kimandicité ce n'est pas la vie vie eza molai aussi longtemps tozovivre na se na moi donc eloko naisa baka bazala na courage
parce que toyebi ete tobotami na bafamille différente. Ngai ndenge mosusu bolingo nazalaka nango na famille na ngai epa moto mosusu eza bongo te. Alors courage mpe soit fortifié mpona koyeba ndenge koavancer. Komi laisser faire wana eza lokola oabandonner même vie idéale na yo. Ok, voilà ce que nakoloba mpona bango, donc bazwa courage bakonte pa motu te surtout. Vraiment courage, ouais, message peut pas bandeko handicapé et ba famille oyo bazana ba handicapé mais ba considérer bango te babeta ba bakara ba chena ndaka vanda bongo akipaka ete, donc c'est à dire que ba minimiser kaye, je peux dire na libota na son message ni ko lancer ba libota wana oyo ba handicapé. Ba parents il faut bolinga bana na bino quel que soit ba divergence ya ba situation ezokomi na bango physiquement. Donc les lots ont négligé, l'obi on ne sait jamais. Parce que tu as toujours un exemple vivant bazaki non bazaki ba handicapé les lots ba ko simba famille. Donc vie à mutunzambe mutaye barango. Biso to ya batumo to za ko vivre mais bien orienté par Dieu. Donc yo famille soko za na mwana handicapé la kisa e bolingo. Bolingo wana ko permettre pas ça la makamoko ya bien avenir na ye asa makamoko makasi. Aussi longtemps bino boza ko zwa soin na ye boyeba ke ye pa ko sala ngo en retour. Donc bino pe a aider bino quelle que soit la manière a ko aider bino mutu mususu akoki ko memela bino mbongo te mais na handicap na ye na ba relation na ye akoko memela bino bato oyo balingi ye à travers ye basunga pe libota. Voilà on a ko loba yango wana. Vraiment mbote mina mama jitu kinsala moi ça pas André mbote mama tete moi ça pas mapasa mbote vraiment place bozali bino surtout Nicole Maboko Bank mbote place bozali vraiment. Alors tu vas avancer mission ya biso ensemble na triple option azanga awa vie handicapée est compliqué, vie handicapée est une difficulté, vie handicapée est mystique, est un mystère. Oh, moi j'ai un mystère. C'est-à-dire quoi? Il y a d'autres handicapés qui sont taliés qui ceux qui ont une vie haute. Chance que ça des makolo. Il y a des gens qui sont taliés qui nzambe pas ça mukilibo. C'est-à-dire comment handicapé est un mystère, moi je te dis c'est très compliqué. Façon vivre na bango. Ya kotambola na bango, même sozo tambola mabele, mais yo tambola makolo ma papa. Mususu otambola maboko, andipata maboko. Mais yo tambola bien. Handicapé, je te dis, avec ça, il y a un maillé. Bazali, parce que handicapé, et belé, je vous dis, et belé. Les locaux tout, handicapé, handicapé. Actuellement, je peux dire, à l'époque, il y a polio, mais actuellement, il y a un accident. Au moins, ça m'a poule, quand les Catania, comment handicapé. Ça m'a de poule, le bouc Catania, comment handicapé. C'est-à-dire, surtout, ils ont un examen, tout le monde a malade dans la vie. Alors, ceux qui ont bien négligé handicapé, ils ont propriété. Ceux qui ont fait handicapé dans les ont bien été. Celui qui rejeté, c'est-à-dire nous sommes qualification nous sommes tourné ma bé tout ça pas handicapé ils ont propriété le quoi. Alors il y a un moment qui doit faire émission oyo tu peux se mettre mon tout surtout c'est l'émission peut c'est chaîne autre bien handicapé puis toi ça vient handicapé. Alors ce doit ça nous boyer tu as vu le pourquoi et puis nous peut le pourquoi de la image oyo à chaque moment à chaque fois à travers Civisme TV officiel. Alors tu comprends presque vraiment na sur émission na biso na activité ça quand on a message nous ko lancer les bateaux au bazali banda ya mboka. En tout cas, message na relancer ezaka que tous on a besoin ya aide, aide matérielle ou financière, tous on a besoin parce que biso nde toza boye tolingaka vie ya dépendance te tozo contacter kaka na biloko na biso tozo sala wana po toyeba ko survivre. Peut-être mosusu bato bazomona biso ke toza na eloko moko moke mais que permettre biso to s'organiser. Poto eba koluka vie. Donc bato baza na bonne foi bazolanda biso. Toza na besoin na bino boya ko soutenir biso. Donc monto to amoni kaza na biloko ya bureautique tout ce qui za osalelaka te ou bien oza na besoin opesa biso yango ou bien osombela biso. Donc tokosepela makasi. Donc esunga biso poto eba ko gagner moi eloko. Alors, tu as sur relation entre yo handicapé na vali parce que là tu handicapé et puis les valides baba ngami handicapé muta mukuse bango za bien te ça brutal. Alors il t'a handicapé relation entre la valide ya malam mon bango un peu compliqué c'est mon kana yo ou comment? Non, en tout cas vraiment de ma part bato tout na fréquentant na bango ba valide tozaka bonne relation kutu bango nde ba yaka aide na biso
parce que senga mosusu komema biloko ya poids biloko ya kilo tout ça bayaka vraiment koyede biso en plus des fois bakomaka lokola mpe bahandicapé bango mpe donc biso parfois tobenga bango mpe kaka bahandicapé parce que donc makila wana ekote bawana da na nzoto bamisusu bakokaka te kovivre sans biso da bamonake no vie na bango ekomi nde biso donc nga vraiment relation na bavalide ezalaka intact toza en bon terme mais eza famille oyo tocréa baza complexe te bafingaka biso mpe te au contraire nde peut-être biso nde mutu peut-être osesa bao baje moko kaka ya bahandicapé bao bamesana na biso mpe bongo donc ainsi va la vie donc eza nango bien toza bien biso to en bon terme na bavalide bon entre nous handicapé siko po entre bino pe handicapé mo ba mes entente zanga nango pété na banzela même ebobetaka ba basket na fauteuil wana entre bino pe relation za ndenge nini ouais oyebi eza na image mo balobaka ke bandicapé bazala toujours batomboki mais nga personnellement place naza nalingaka kimia ezala nga eza mutu nalingi kosekisa bato to nalingaka mpe toseka eza ndenge nanga mais bacomportement eza différent bato bongo bazangaka te ma toutefois toyebaka nde nini ya kose maîtriser ata moto asiliki ndenge nini il faut ayeba kocontrôler kanda na ye parce que à part makambo ya babiotique makambo ya basport toza mpe baresponsable éducatif donc toyebaka nde nini ya kooriente baoyo baza peut-être na compréhension mingi même mona bato mosusu bazalaka eloko eza compréhensif mais ya kolukaka toujours à côté compréhension alors tosalaka effort na milieu biso toza parmi biso bandicapé biloko wana pene ezala te surtout biso toza bamodele moko bato bayebi ke no un sportif azala mpe discipliné ndenge na armée ezalaka voilà donc bazangaka te mais toyebaka nde nini ya komaîtriser bango question faire kutongo liboso mais bosani echapaki ngai ebeloni toto oza fiancé obota obala oza bana combien dans un peu ça toyeba bango mpe parce que mimi bakebandika mpe mosusu babota na bango te babala na bango te donc c'est un peu ça bon nanu naboti te nanu mpe nabali te mais naza na petite ami na nga toza na ye komoni migezi lambuse napesi ye mpe mbote esika azali handicapé pa bino na bino oui aza handicapé qui m'a validé poignet bon eza question kokima te boyebi baloba l'amour est aveugle donc ça veut dire na bolingo tulukaka akimia soki otali bavalide mpe kote na bango so baza bango na bango mpe mobulu ekozanga libala oyo eza na kimia te eza libala oyo mpe ewumelaka te en tout cas soki mpe yo lelo ozwi handicapé soki boza na boyokani te bokokabwana kaka eza bongo donc bolingo toluka na biso kaka kimia soki kimia eza toyeba nde nini ya kose comprendre disons donc yango wana vraiment sotali coach ya mwa marié couple ba handicapé sotali beloni o kuna frère somme sous kuna c'est-à-dire nga atra bien bino kaka so qui valide peut-être valide ko baka na kena handicapé na wapi donc peut-être conception ko sa bongo banga bino s'engager na ba valide non toza na ba exemple belé baza associé basi comme mibali baza na ba mibala ba valide basi ba valide bazali donc ndeka na ebiso keza bolingo na compréhension yango wana esaliki bafanda soki matata ezalaki au moins bazala mpe baforme mpe couple te toya ma Sylvie toya pa na tosali lubu na madame na ye tosali lubu ndenge vivaka ngati libota ndenge balambaka to passe pa journée moko ensemble na bino toya tosala programme ma Sylvie na lubu vraiment libusto sala to chef des frères na programme de toya na ndaku to madame na ye pe bolamba je pense ça pas na yo to comment dans cette toya to tandi bo vivaka ngati libota ko bika kimé za makasi ba olamba et puis to passer vraiment temps malamu alors nous sommes là c'est sur appel moko ya maman Sylvie et tu sabino que tous a posa e ba soutien na bino maman Sylvie za posa ba soutien na bino beka aza posa soutien na bino ngana aza boye na posa soutien na bino donc maman Sylvie za posa soutien na bino ba partenaire place bozali boye soutenir asbel wana asbel ba handicapé c'est-à-dire yemo kokolo initiatrice je peux dire aza handicapé alors soutenir ba handicapé mais vous partez pour soutenir ba toi valide mais soutenir ba handicapé au peut ça donne un comité au peut ça mbombo un comité aleki ça libota na e so ba ndeko na e ma si vinga za je pense bien mon même ba image to ba image so pesi loko ekomaka
po ba handicapé komaka et puis moi bien mususu ko ça qu'on a volonté na yemoko c'est-à-dire que na mbongo na yemoko na mikemi kaka azwaka wana yango asaka aso ba handicapé mama Emilia yaki awa papa John basuki ba handicapé mama puta ba quelque chose pas ba bilamba wana yemo mama Sylvie na asaki ba deux mama puta po ba mama handicapé tu vois que aza volonté wana mais possibilité nde ezalité bo sungaye vraiment sungaye vraiment ça malama maman na ngai bandeko na ngai 1 plus 2 plus ou bien 3 dollars 4 dollars et cause vraiment malama pona asibelo vraiment na senga mutu nyonso tout oza proche ma Sylvie to oza musika taka ba émission o mais oza ça soutien bien ma Sylvie mon coup personnel à répondre à yo bo sonne très bien vraiment merci vraiment maman Emilia papa John place bozali mbote vraiment mbote mutu nyonso tout vraiment mimi na famille na BZ na pesi mbote vraiment na famille Koba Palama papa Koba famille Koba na pesi mbote vraiment la masanga tout famille Musampa et qui Musampa pesi na mbote batu nyonso tout pesi Deborah Lumani na pesi mbote place bozali alors vraiment la sepeli makasi et puis Nicole Maboko Bank mais na c'est rare ba difficulté belle fort ta peut-être ozaza donc température mabe mikolo mais là il a rappelé kini ndangi bani makasi donc ça Nicole Maboko sololi ezara sanga bien fort maman Noela Manzambi maman Anne Marie Maza maman Alisa Deaine na Hollande maman naza kabino so solisi matsi va solisi tenga je te dis bah c'est pas ça cool au saganate dans so facilement dans ce que yé belone mutu basa asaki sini boye vraiment ça a biso plaisir makasi et tout ça pe boye bo pesa so ba soutien wana et faut faire biso vraiment to comme presque na sur émission de konanga message à sur te sur za nango ko passer on a petit kaka merci na ndenge na participer na émission et peut-être eza trop rare pour nanga ya koleka na émission alors ko ba que c'était une première on a petit merci mais toutefois ndeka to sololiawa koyebisa ete bato yo baza na bonne foi bayeba toujours koaider bato bazoluka parce que mokili esalama bongo tokoza ba riche biso nyonso tout te donc ba pauvre baza bino bato bozozwa boyeba pe kopenser na bato baza nango besoin voilà on a koloba yango merci beaucoup Ezaki Abidon fils de l'homme héros de BZ Sylvia kaya lukeba Sylvia kaya mamaye Hitler alobinga na yoto betatu na planète Vénus Mars CP Jupiter batata ba mama bandeko bobo sanate to sabo na site na biso sika na koboya Sylvie Mode TV officiel bo s'abonner ebele ponga na koti déjà ngai déjà na koti na Sylvie Mode bo s'abonner ebele na katia Sylvie Mode TV bolondanga bien Sylvie Mode TV ba oyo bazana bozwi ba oyo bazana motema ba oyo balingaka bato oyo balingi de personnes vivant avec handicap mais TV na bango yango chez Sylvie Mode TV officiel. Merci beaucoup.